Mbote bandeko balandi. J'espère que vous allez bien. Bisope de nos côtés, ça va par la grâce de Dieu. Non seulement message oh soki na kati, vous comprenez nga non que vous avez na classe. Donc nga na zuna nga tana nga ya kokotela na ketchup. Mami na biso. Batu bazo finga na ketchup, batu bazo na ketchup ndumba, na ketchup bula, na ketchup. Nkapena na zuna nga tana nga ya kokotela mami na biso bochika. Njoka nde ye moko efanjo. Mutu ayemba kindumba ya mwasi na ye na njembo. Nese bino na video na ute osala na era pose. Nese bino telefone o nazwaki ba mafinga ya mwa mobali wana. Achika kia ona ndako. So na yaki na ngona ngena leksomba mo na video na ute osala na liboso to na da libanda. Menace ko na ndako. Boyoka ba propos ya mwa mobali o. Abia yebi makambo. Soki ka ba wario bozu fingie lisusu akoya na ba bombe anatomique ata nango pona na ketchup. Nga nazo lite koto respect pona mami na biso. Njoka nde ye moko efanjo mutu ayemba kindumba ya mwasi na ye na njembo. Nzambe na bolingo. Boyoka. Natanga Samson akomi Dalila mwasa mabea kama mubali. Afinga mwasi na ye. Na njemba bafana nanga mepaka Salomo azala rende saba mwasa mabea. Natanga Samson akomi Dalila mwasa mabea kama mubali. Na fima Yesu yende Marie Madala ndumba. Natanga nanga akomi bafana su ndumba. Donc il fallait afinga mwasi na ye. Na njemba bafana nanga mepaka Salomo azala rende saba mwasa mabea. Natanga Samson akomi Dalila mwasa mabea ataka mobali. Na fima Yesu yende Marie Madala ndumba. Natanga nanga akomi bafana su ndumba. Donc il fallait nga za bongo ayebaka ke yena mikate. Na yena mikate. Donc yango efanjo. Siko banjembo o bat ba pesa la $100,000. O sala ka introspection ngote o kota nano ye bananu ke lilobo na lina lobela oyo elinko loba nini. Lilobo na linko lobela oyo bo selongai elinko loba boy. Est-ce que mutu mususu o akoyoka ngo ye ako traduire ngo na ndenge nini? Tala mwa mobali ondenga ayeko susu musangaye. Njuka yo moko efanjo yo moko mutu ofungola ba porte po batu ba banda kofinga chim na ketchup. Ndeni yo kekolo baba fana na yo na tango ya Salomo azaki Dalila. Dalila wana setaki envoyé ba chinda kaye pa ba Philipsien po aya kokwisa Samson. Parce que Samson azaki na makasi na suki. Nzambe apambola ki Samson utali mama na ye. Nzambe atiaki Samson grâce. Grâce o nzambe atiaki Samson ezaki na suki. Apesa ki ye loi. To mibeko ke sizo ko koleka na mutu na yete. Tellement makasi ya Samson lekaki makasi. Bakaya banguna ya bana Israël. Bazaki kozluka basala tout po bakwisa Samson. Siko yo tongo lobi bafana na yo na poka Salomo azaki Dalida. Yo oyemba ki on a contexte nini na di côté beauté parce que Dalida wana pa zaki mwasi kitoko ya chi aya kokoka kokwisa Samson. C'est que Dalida zaki mwasi kitoko. Yo siko zwaki boule ya ko réfléchir na njembo okoma bongo. Par rapport à quoi? Par rapport à beauté ya Dalida. Siko tozwa beauté o Dalida zaki nango to telemisi nana ketchup, to telemisi Dalida, différence yana. Pour nana ketchup azaka makasi lokwa mobali. Njimu tasaka amema bende. Nana ketchup azaka pete hein. Et nana ketchup azaka makasi lokwa mobali comme tasaka sport. Donc nazo silikila na ngai bato bazo finga na ketchup njoka nde yo moko efanjo tozaki porte d'entrée efungoleleli pona bato bando kofinga na ketchup n'importe Salomo zaki Dalida wana zaki ndumba ba Philipsien ba tindaki Dalida na Israël po ya kokwesa Samson.
obi suni dalda bafana no zaki sune mai madala na yona te mwasi apakola apangusaki Yesu makolo na suki na ye azoki ma auta ko sala na ye kindumba na ye ale aye na malasi ya cher asokoli Yesu makolo na malasi ale apangusi Yesu makolo na suki batu babalingi babambe mabanga ndumba o nzamba lobaki bo bambe mabanga soki bino bosaka kindumba te bo bambe mabanga ye wana te mwasi yango mai madala ta ba référence oyo moko bamba mwasi na yo poni ochaki Marie Madeleine te fanjo te batu bafi na tala ngachim na ketchup na ni mafinga na mani te na lingi te Joko de yo moko za auteur compositeur ya kindumba ya mwasi na yo. Pona nini opesa ki exemple ya mama Yesu te? Ke bafana na yo natangwa Yesu azalaki mama Marie abotaki Yesu. Soit tu opesa exemple ya asekwa ki mokola mine wana Lazare. Pona nini opesa ki exemple ya Lazare te? Pona nini opesa ki exemple ya mwana mwaso azalaki na liziba mai. Te yepe ndumba po Yesu alobe na Yesu za mibale bele. Yo Yesu ayebisaki abi oza mibale bele ata ozani na ndako azape ya yote te yepe aza ndumba. Falo pesa te exemple ya mama Yesu abimana mobali te bo excuse nga bandeko. Abimana mobali te mbala moko naki vierge na ye mbala moko zemi ya Yesu. Pona ni opesa ke exemple ya mama Yesu te. Ke natangwa ya ba Moizi bafa nazaki mama ya Yesu. Opesa exemple ya soki ya Lazare. Lazare asikwa mokola mine. Pona opesa exemple ya Lazare te. Yo ki opesa ka ba cible ya bato bandumba. Au moins que yo mom to fongola ba porte po ba finga na ketchup. Ta siko mam na mso aza humilié tout le temps ko finga kindumba nje yemta sisi bandumba nyonso ya boulevard ya Congo wana yemta sisi yango. Fanjo. Yo bongo na nana Fanjo. Na fima ya koba afinga mwasi na ye. Na nzemba bafana nanga repaka Salomo azala reine de Saba mwasa mabe. Natanga Samson akomi Dalila mwasa mabe ataka mobali. Na fima Yesu yende Marie Madala ndumba. Natango nanga akomi bafana su ndumba. Donc Fanjo no comment appeler bien te Fanjo tata na lembi njoto mba moko ne ba kitenje mo izarande na lembi njoto mba moko Fanjo na lembi njoto mba moko Fanjo obaisinga makasi Fanjo fali yo mumto composition ya njembo na yo mumto revesaki kindumba ya nana yo moko. Siko bande ko video na salaki na moi na baki na tiki telefone mususu wana eza na lia wana na ndako. Boka siko makambo oyo siko o mwa mobalo afingi nana oyo pesinga mafuta ya kofungula live na moi to na zaina baba na nzela. Boka makambo lobi. Il paraît fali abimana mwasi ya fere. Mwasi fere en wapi. Oya sigle soki aigle John ye to wapi bino bolo ba po bino boyela bisoka ba makambo bo mema bo tira sur na suspense bo mema biso na conclusion to ye ba vraiment réellement qu'est-ce qui s'est passé. Mwasi wapi yango fali abi mwasi fere wapi fali abimana ye. Boyo kabandeko. En plus salala mwasa fere yo kazo lali mwasa muto en plus salala mwasa fere yo kazo lali alala ba soit déjà que non fala grand noko alala ba se bamse congolaise en plus salala mwasa fere yo kazo lali mwasa muto yebe ya camara no za prêtre to anoko to ayuma na net ketchup ayaga na ngenge sheba paparma est-ce que ya sana na gimbangis
aya kuna na mokoto te biso bana mokoto to ebelo kwa osala kuna abetaka ni flit ni juka bina kate ya osala nini kuna yena na ketchup asala ka terrasse kuna banda na village ya Ingo bi pourquoi fallait pekisa yango na clip awera ya Chantal azala ka figura malgré serone lungana ki visibilité azala no bi mutayaka na ye ko bele pourquoi ko fina fallait ba yo bana su bien te pour niki menga yaka na enterrement mamami na retourner kufa chaki na simajipa karo bi côté ba kenda après enterrement ko bi pourquoi fallait pour asu dedi Kimberly te yaka sunana matière biso te di ketchup très bien yaka lisusu okozwa na ba bordira solo donc batanu so bana passer na bango même na ketchup pa mukola fali mais ça vient na bango passer na bango baza pe na mibalo baleka na ketchup baza mukola fali nga glycémie, tension, glycémie. Na ketchup baza mukola fali. Fali petit orgueil ko fali le réseau bomayo orgueil ma pekeleki. Tellement ma pekeleki yo ezo memela ko humiliation sur humiliation fali. Na utu comme na vidéo na yo zolia kuna na change Élysée ngo ya yo place okena pas semeki Macron et simbe li fourchette na yo penza fali yo mto kendaka na yo mto zana ba relation batamine mine na fourchette yo biko simba te fanjo chika matala nako likolo a matalana.com fanjo ko e matalana teme leki et comme ko yela ko humiliation likolo humiliation. Comment ça fait tu yo ba bengi yo na ba Samuel Eto'o ba Didier Drogba ba Macron mais bango ba vali na ba table misusu yo ba sundoli yo na table misusu yo moko isolé pourquoi et puis simbe li fourchette na yo na fali ezo mona loko za débutant ya rolia na fourchette yo ebike yo za numéro 1 yo za international na faut pas pe bako bengo réunion ya urgent au mati jack privé pian o keso ki wapi il faut babilo wana su ba tic tac wana so to na faut ye bango de ba simba ka fourchette nde ba liaka na table na ba président ndenge koto osimi fourchette koto ozui liboko tomboli lokwa mwasa lembi na moi evanjo ngamo moi mobali alobi efanjo pardon chika ko humilier la rabiso na ketchup non moi mobali alobi azana ba bombi ba bordure anatomique soki bo fingi elisusu Charlie Prince na comprendre talbino ana balabala ko c'est longue mission soit déjà que non fala grand noko ala la base de mise congolaise en plus ala la mwasafiri yo kazo la li mwasa muto yibe dia camara no za prêtre to anoko to ayuma na ketchup aya na ngenge sheba papa ma est-ce que ya sama na gimbangis aya kuna na mokoto te biso bana mokoto to ebelo kwa osala kuna abetaka ni flit ni juka bina kate ya osala nini kuna yena na ketchup asala ka terrasse kuna banda na village ya Ingo bi pourquoi fallait pekisa yango na clip awera ya Chantal azala ka figura malgré serone lungana ki visibilité azala no bi mutayaka na ye ko bele pourquoi ko fina fallait ba yo bana su bien te pour niki menga yaka na enterrement mamami na retourner kufa chaki na simajipa karo bi côté ba kenda après enterrement ko bi pourquoi fallait pour asu dedi Kimberly te yaka sunana matière biso te di ketchup très bien yaka lisusu okozwa na ba bordira solo donc batanu so bana passer na bango même na ketchup pa mukola fali mais ça vient na bango passer na bango baza pe na mibalo baleka bango va fali tala moi mobali mutu otumboli moi mobali otumbole lisusu ko oza piango balobi na yango atumboli Charlie Prince ya otumbola na moi mobali ondira zela makambo ba bombi intéressante yo Charlie Prince yo kozana ki kudi ndenge fera tiki yo olonge pa fera tala moni bantourage musuba memela batu mpoka so mona zana entourage moko boyo mona makamne kete boka bango ba charge boka ba kilo wana tikala yo moko mona makamne bandoke wa trop de ba camarade trop de mpoka nakuna zana camarade bemba camarade trop de mpoka Taba Charlie Prince bo vanda ki pembe na fere bo meli bo bina mabandi na suki apembe me rezita malongati tala ka ero longwe mbala moko badida sarene ye badida ba arena Genève ye kili poka fere fo pona batu so munu zana mutu moko uzone o makambo eke bien te ya suta ekuna azam poka tala Charlie Prince ya ko tumbola suma mbali oyo ayela biso ba vérité bo bimso ya so ba vérité
bobino baba personnel public. Bo comme ça internet tribunal ya ba vie privée na bino. Sikoto mboye la biso ngo me makati na conclusion to yebaka ekenda ki boni Nana Ketchup akendara mokoto. Tango akendara mokoto ye ko majorité te ye ko choriste te ye ko abeta ka flit tripete soki flit soki fuite soki babenga ngondi. Abeta ka ni drum ni guitare ni mbunda akendara mokoto ko sa nini. Ye la biso conclusion. Nana Ketchup afungola ka nganda. Bobi po ani akanga nganda wana ye la biso conclusion est-ce que bando cha des doigts et pas ba client na ngandango ba docteur touché bazaka koleka wana na nganda yango efandelo ba kanga la biso conclusion ya niki pe na kofi tango matanga mama mesila ki bakote na mtuko bakende ki papa to ana yo Charlie Prince ya otumbula mwa mbali yo tumbula mwa mbali wa ela so ba matière bokotika biso na botika biso boye pourquoi et quoi bo sala biso boye biso ba communauté bo sala biso communauté boye pourquoi tango zo na matière yaka nango mobimba mbala moko yaka nango mobimba mbala moko obeti ta esili to yebi ke eza ebandaka boye eyaki boye esukaki boye to ya oyeka ko ebandi boye ndenge esukaki na ndenge esilelaki to yebi te bongo bien te yo mo tcha biso na confusion to yeba te ce ko vérité ezapi Congolais inje bozaka témoin inje tangu Nana Ketchup alamkana tongo abongami akoti na mutuka na ye azokesa ba course na ye azwaka bino nyonso tu population na sima bolanda ye bomona place akota magazo ya bimaki asolaki na nani ngamo te beau pesa moi sur respect attendant non elle mérite respect en tant que femme ah non ça n'était trop oh non nyonso kana efanjo po efanjo yo soko zaki na langage moko ya malamu ongoza aimer moi surtout pas ngaza aimer malgré ba défaut na ba no pe ba nga baza aimer yo mo tata na bango loko za mutu ya loleso batu balinga mo sinon ndeni balinga te quand des batu bazo communauté et depuis qu'a sorti médiatique ya mamba tatouage à moi na yo oyo baxi lisusu o kende ko beta soki na kani soki ya Cameroun o mboka lokola Congo soki ba bengi ngai te ba ko benga nani donc musicien o aza spécial na Congo wana ezaka yo papa wana maloba mo malamu te yango orgueil na yo ezo créer le rechit orgueil na yo c'est pas bien. Essaye un peu de changer. Po toza kaka biso toza kunate boya so matière boya so matière to bendi to kochi un libonais we tika le talingati poso bozaki na bolamu to mawa ya ba personnalité na bino bonga bo sila mambo bibomba bosoto ya ba vie na bino na bandaku na bino oya bino bosoto et traversera ti ba frontière. Ils ont traversé tiba continent sans arrêt. Et fout apé billet ba bosoto na bino. Et fout aka billet et longo et kolonga ki chassa kuna na ndako Nana Ketchup pio et traversé et ye France et ye Europe et côté Amérique, Asie et côté tous les 5 continents ba bosoto na bino. Bo foute la ngo tra billet ni bo demande visa. Bon si ko so ngana ko bela na matière un libonais ale bo ba o misi ni ezika Nana Ketchup afungola terrasse na banda ngana zalaka ezika Nana Ketchup akenda mokoto po bakimbangiste ngana zalaka na monaka ye ezika niki akota ki na mutuka ya kofi bakenda kisoki wapi nga Kongolo yeba Kongolo na ko yeba via batu ba makasi moko mais bol chika no bol lembisa Nana Ketchup pardon boye misana Ketchup boete pena la mami na biso boete bole misana Ketchup bo finye pe mingi pardon ataku ba yinaka mutu tonjimie ka bongo azanto to makasi kwa mobali tonjimie ka bongo nini baby shawarma ya cimenterie na vanda ma uti ko sala etimbuki lisu cimenterie to linge ka bongo
tolo pa kende pe ko sala pe tolo ngo pe ye liboso ka gigi to lingi ngo ka bongo minu nde mikolo wow minu pembe mami na so mikolo minu akomika ko seka nyoso tu minu nde pembe so pe bobi obo fika ke pe o azaba mole te bo banga te akone ko salisa ko vimbisa ba mole na makolo tout est possible pas moi ça fali pupa ako bamba njoto poka mi bwaka maka moi ça fali po ça la ka bien bo chike pa pe ma pe mondo mama ba mako 6 azalo na période ya ko célébrer nini musique ya sensi neve na biso mako 6 sensi abimisa ki célébrer yo kanya te sika mokote ba yo ki célébrer ka na famille na bango tata bango na mama bango na koko na bango Monique koko na bango non koko Monique te mama na ke choko ni zana na koko na bango soki tele si soki koko na bango na ngo krab na ndako na bango na ba tanti na bango na ba yati na ipupa famille ipupa ka ba yo ki célébrer ba non famille na bango na promotion don ya célébrer bino besoin ko déranger bango ko finga mama bango non bo tika ko bo tika pardon bo epetele ki bo tika na ke choba pema bisous bye Congolais ngamo abonnez-vous ceux qui n'ont pas encore abonné à notre chaîne abonnez-vous massivement na ke choba bisous maman courage mata na pele kio mi vani so linka ba video nyoso tu nini bat bo fingote